Mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote, libota na ngai mbote na bino. Esengo mingi ya ko présenter biso lupango o Toyota lelo. Donc awa toza na quartier CPA Mushimbudi Otolobaka, le premier quartier noble ya commune Mobimba ya Mongafula. Yangoyo moni atoza na avenue. Donc Toyota la ilo mo eza très important à absence Toyota lango na ebiga to sepela lango, mais avant tout tolakisana nu quartier ndenge ezali avenue bomona accessibilité et puis environnement nyonso ndenge ezaleli. Donc wana atomoni avenue ndezali tokota siko tomoni totala nanu eloko toye kotala bongo tokozonga po tobeta lisolo. Voilà, donc eloko toye kotala yango oyo moni tozo mesurer. Donc lupango apesi 11 mètres sur 15. 11 mètres sur 15. Lupango yango liboso na biso awa oyo eza na fondation oyo basalaki mpona kotonga R+1. Donc alingaka tonga R+1 omoni asali fondation mataki vraiment makasi pour atonga R+1, mais l'homme propose, Dieu dispose. Ba moyen eza lisusu vraiment te ndenge ezalaki nde tozo teka yango. Donc on arrête dans la fondation oyo ndenge asalelaki yango. Idée ezalaki na se ezala appartement ya 2 chambres salon et puis likolo ako récupérer espace pour asala 3 chambres salon. Donc oyo kopesa biso lokola 2 appartements. Mais ba moyen eza esouté nde tozo teka yango. Donc pour na ko signaler toza na commune ya Mongafula. Commune ya Mongafula, quartier CPA Mushi, localité ya Mboudi. Donc option stobi Mboudi, Mboudi fleuve Congo, Mboudi partout là. Donc Isawana. Le pan oyo to bâti yango na prix à $25,000 à discuter. Na bandeli 11 mètres sur 15 na fondation il y a R+1. Donc des appartements na likolo. Le pan est à 11 mètres sur 15. Donc bâti yango na prix à $25,000 à discuter. Ba document tout est normal. Pour na ba oba rozala intéressé, ne to salara toujours to bengani, to visiter, to négocier, to vérifier ba document et puis to passer na transaction. C'est un peu ça. Donc voilà un peu $25,000 à discuter. Donc au tali environnement, moninde baninga batongi, au tali batunde bazotonga ndenge quartier zali, ndenge quartier zo développer. Tolobaki drôle na biso o a filmera partir likolo azala moi problème ceux qui ezongi bon mona que maramnyo so ekozonga normal ndenge ezalaka. Donc en attendant tozo travailler toujours na ndenge ya ko soit image na se, mais bientôt là
tozonga kozwa likolo comme ça environnement mobimba emonana mbala moko. Donc awa oyo eza servitude ya 3 mètres 50 oyo ezo bimisa biso ti na balabala ya munene. Donc lupango oyo eza à 10 minutes ya Macadam. Les emplacements ya bien, je crois que tout mon quartier, tout mon accessibilité, tout mon ndenge quartier zo tongama, ndenge déjà pe tongami et puis Mboudi eza ba quartier Sikate, eza ba quartier eza déjà habitable, courant ezali, ma ezali, accessibilité kitoko mutuka ti na kati ya lupango. Donc voilà un peu présentation, il y a parcelle au ndenge ezaleli. Donc $25,000 à discuter. Na commune ya Mongafula, na quartier CPA Moshi, localité ya Mboudi. Nde tolobara toujours, on y a intéressé, to bengani, po to